Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis c'est ça kitoko. Les ana image à qualité. Image ezangali kwanza. Et banda boni. Yo fina les amis c'est ça kitoko. Les ana image à qualité. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Excellentes conditions télévisuelles, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Lezami TV, composé www.lezamitv.com. Abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission, l'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre Graciela Miska. Et un grand merci à celui qui est derrière la caméra, donc Dimitri Bongania à la réalisation, un grand merci. Aujourd'hui nous sommes avec l'artiste leader Pomba. On va essayer un peu de débattre avec lui pour les réseaux circuler par-ci par-là et toute la vraie version quand des messieurs d'actualité du moment, toute la vraie version et pas Moko. Et là je m'en vais déjà donner mes big dédicaces, mes big remerciements à celui que j'appelle Papi Monkoto, mon boss. Et pourquoi pas DNP Balobi déjà, Dimitri me souffle déjà que toi le retour en mois de février. Bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux, et les amoureuses. Bonne fête de Saint-Valentin à toi Dimitri. Là je suis déjà avec Leader Pomba. Bonjour. Ouais, grand journaliste. Bonjour. Boni. Ouais, qui m'y Zaina Bongolo Nzambe roi. Ouais. Bonne fête de Saint-Valentin. Ouais, on a fête année ba fête on a été on a vraiment ba fête on a été pour biso ba inquiéto fête à Air News. Ouais, tout ce qui est bani amandé ba fête donc. Bon rien mère a déplacé mère a kenda moi maluko somba moi bilokos ya hôtel la bateau ba la tapona Saint-Valentin. Donc mère nangeza yo isa batu nyonso donc yango wana quoi na profiter la pesa bambote na ngai na vrai chéri Caprice 600 milambo Caprice 600 milambo babi moinou akomaka plus que Molière le grand écrivain le monde entier comme ba livre partout et tambola monde Caprice 600 milambo na pesa bambote Caprice 600 milambo le grand écrivain en français plus que Molière na pesi bambote na Londres na pesi bambote chéra kitoko moi ça kitoko avec ba chéri nyonso beauté sans concurrent Caprice 600 milambo. Bonne fête ouais na pesi bambote na Gaël Zantonga Don Samouraï pourquoi pas Ridi Black mokonda Montréal na kata Canada bana Montréal mokonda image wana kwa bosimba pourquoi pas JKB la Banque Populaire. Serge Moubouadi na pesi bambote Jires Kembo Pati Kembo Mouta Longolanga piéton Jires Kembo $10,000 c'est quoi? Merci vraiment na auto soutenir ngai Pati Kembo merci li sous na yo bana matete tout na pesi bambote Sandra Bossio mo na pesi bambote Tchouké Baolo Armen Sarkozy le bijoutier venanga la baxi sous Serge Moubouadi bokata mabango te Dimitri a mama la mon ouais merci vraiment Dimitri mala mon cas toya to moni mouvement et de bien to moni en pleine répétition bon j'ai bien on est là ouais merci pour récupérer ngana sûrement ba pota début à fièvre traqué ouais tous en pleine préparation à jubilé d'art où ils le 8 mars c'est pendant partout donc on a déposé ma solo donc on a déposé mon jubilé na bibie jour on a déposé pour la salle jubilé na otika théâtre pour la salle jubilé donc na bengsi batunyo so balinga ngai ba vivre vraiment en tout cas boya boza décider quoi donc merci vraiment la batunyo so ba somba ba billet jour on a bi ke bana poto be boza na kin ba betela mutu événement te ya ko vivre événement ni nerolik. Mais à ce que je sais jubilé ba dire ça là ça 50 ans de carrière. Moi, à tout de là, il y a 50, c'est des jubilés. Ah ouais, bon, jubilé dépendra de la moutoua. Sobi au salango, pas même 2 mois, ils ont 3 mois, mais dès que tu as un salango, jour wana.
na osala ngo jour wana le 8 mars na sali jubilé na tiki art après art bazu jubilé na sibola na maloba na loba après art bozu jubilé donc y a pas à dire quoi. Comment dans lelo l'artiste Pomba oh lelo batebeba comment ko imiter batebele ba sepelane pe azoti kanae a parce que batumsu batio mal à l'aise na oui bon nga muta otianga mal à l'aise te pour ngane na non wa trolo be aba n'importe quoi donc nga na otia mutu mal à l'aise te pour na lande la vie mutu te na osala n'importe quoi te pour muta sali boy nga na bimisi bana ne faut batia batu wana mal à l'aise. Donc nge sala nga bien bana ba imiter nga partout ba papa ba maman la bandako ba imiter Pomba et ça bien c'est la bénédiction de Dieu donc ba y vivre jubilé bien à 2500 VIP $5 ba y vivre jubilé d'art nakati américain nakati américain nakati jubilé nakati espace américain tonde kati américain ba Goldberg Roya Goldberg Roya Josina Anderkeken voilà mounanga wap non non polité ne va soutenir événement Goldberg Oya ba omona a jouer a bunda te mais ça la molo comme kira mokile mona aya bunda pamba so bunda jubilé omona ra mutuma bimi wana kana rapé Goldberg beta Goldberg pamba oya kine et ça jubilé histoire fatikala jour un peu sur la mituba mbeli na mibomi na kufi na kei c'est jubilé toujours bon c'est bon lianga wana nzambe mutalianga ko famille ko lianga te mutamukila ko lianga te donc nzambe defa damenga c'est ça quoi la bénédiction. Pourquoi kaka na moment on est l'artiste sepeli atikadi art oui kaka moment pe artiste préféré ça la jubilé surtout rumisi yango to dai ma appelé et là on est me pousser que va niko la mukobité na tiki na art et là etindinga na tika art pour ça jubilé liboso na to mona kala na ba classe to na mona to ke ba classe ma do folo mais le sala ma lisouté na minto ku ba yanke tout faut pas marcher ba yanke nyonso ba chege faut pas marcher pour nini ba fiboleta sur ba chaînette orté faut to marcher ba chaînette horizon pour ba chaînette to ba non ta biso pe en tant que c'est la biso banda na roiba jubilé d'art. Au moins que yo muto yaka na style moko boy na mouvement moko boy si ko yo sko longo est-ce que bato ba imita ko ba pratika ka non ça continue continue pour bato nyonso yo ba sala boulot wana na moment na ba mona événement de le kaka na pe na ba dauphin na bimisa ba mona bango jour wana donc bon ça décidé tena oloba na ba jeune ba pratika yo ça la ngona ndenga comédie non oui parce que ba jeune ba pratika ba boula loko eza vie actuelle non ba chanza po ba commencer ba landi batali image babi ke suka na biso ba kanga Pomba ba osala boy donc suka na biso ezali ba kanga obima mais obima na obima mo je punition obima je punition mais ba ko misulu ba chanza babi ke musula sali boy soda olianga na kota bolo initi na chanza ba ya ebele na chanza batebele ba chanza po nanga donc c'est ça quoi alors Dimitri jour wana faut zo image bako sabino te kola la pe pongi te ya zo image ota l'événement ndenge oleka mutako sauter moi lelo to ma ke mutako pique-nique bati ba banderole likolo mais so mutako sumba bati ba banderole te mais pona ko sukola no matcha banderole ke no ke sukola ma pembe paf $10 nga pe no take 8 to ke sumba na deuxième mairie paf $50 c'est normal comprendre à part wana on appelle la marche de santé mo na maman Zemi ba mère toi Zemi bolandanga rien ba maman tout bolandanga ba mère tout wana ba Zemi oui non c'est ça là oui tout est rosala ba mère tout bolandanga o Zema 2 mois Zema 1 mois une année nin le 18 il y a 10e mois mu bangé na marche de santé na ba mère ka ya Zemi ba maman ka ya Zemi na benganga so na grossesse te ko yate na benka ba mère Zemi donc c'est ça quoi. Il y a un problème. Ah bon bon à l'aise. Oh qui m'a tiré sur moi. Moi na 9 mois vu que aller la rane ka Pomba na mona aye. Rien. Et na ba sim super juième ndeti ba sa ba yanke ba tiel soit moi sin ndeti so ke bota o panza makolo ganga. Ba bendo moi no ganga poni ne soa.
mais moi ça me sana na longola zemi kwa me sana bota papa makoma l'expérience ye moi comment qui soit que bota pendant son la solide na kei tanga comme dans l'hôpital atika abi donc tes joueurs boka te mutolo na kei na c'est normal comprendre ko bota comme na stratégie ndeti tchel na mona tchel moko aswa na mobali na ye poni na zaina zemi zaina combien aboti na 5 na 6 mois so 7 mois azaina zemi mais tant on a zemi ba otike pas mobile mais mobile peut manque à l'argent te comprendre mobile akena moi ke vanda ba gene appeler ba masanga pas asala mon cop moi j'ai boulot ba ke ko signaler moi si mobile na yo kuna avec na ba chéri ba baye asala dépense sport moi ça kanga liputa le roi ministre pa etina ba yo ngana souffrir yo retombe na masanga so ba dépense la to salité tia fouin mobile ka maîtriser yanke tala cicatrice tia fouin mobile avant de gagner ti mobile abi fouin moi ça pandika makola bendi abi yewana beaucoup de simje là que point une expérience donc merci quoi donc ah oui ouais ah oui là c'est l'idée pour moi donc en mode jubilé na ouais wana il va bilo mo bo jour wana donc prince Yaweli balobi c'est là prince Yaweli il y a bonne histoire il y a Sylvie Kotissa chana biso wana c'est là prince Yaweli wana bureau nanga so monde ba prince Yaweli bon asola bien bon bango tout mutachanga bango eza na kota na circuit mona marabio choya fali poupa merci prince Yaweli poison Mobutu vous comprenez wana sentir nanga oba simba pomba ozu prince Yaweli poison Mobutu ozu Jires Kembo Pati Kembo na vanda be mukomuso me rappelle sonner poison Mobutu abenga ya pour Jires Kembo c'est un millionnaire abenga biambong ah maman nga vana bato solo la mabete na lo mwa pieto pour na Jires Kembo na vanda be poison Mobutu atindelanga $700 ta na pedra mère ozomona prince Yaweli na vandi boya photo sa clip mona yo na bi oui naza d'accord atini mutu aina caméra akabelinga $800 prince Yaweli l'homme du Versace donc Raissa Kotissa y a pas à dire wa batambongo ba millionnaire ouais donc wa munanga ya tongo yende kuto yebi ende sima ngana ya bekala yo bi mina neni yo keba prince Yaweli on petit nanga quoi donc bo sala épée mais malgré toi na fièvre bo tinde bala rabe la boyebi bon kanga te maintenant ça va quand moi santé avec mon qui me dit mutenga moi qui c'est moi bo salenga moi bien bon biba sa zemi bwana marche de santé leader pour marche de santé donc wa to lobela ngombe na miso to ba sa zemi basi ya ba yanki non te basi nyo sonné ba boss ba responsable da pour la marche ah mais na contribué na pas gouvernement et le mot gouvernement na ko salo menga azu par nango donc c'est ça quoi otambisa bango oui to bana fikinti kinkole basi nyonso zemi wana gratuit ofele basi nyonso zemi le 8 à 10e mois to kutana na fikine marche de santé awati kinkole donc ya olia ya komelezali te wana phase wana na praye donc ouais merci vraiment na resomba billet pardon donc na voyager donc na voyager na bana na kina bango tourner mo ya Kikwit Idiofa et puis Bandunduville tozonga wa le 20 déjà tozala leader APJ bilo tika na solo basimba yokana simba ngana ta Dimitri libano simbo après na simba caméra otarel bosa caméra et tout jibile kamite po tika na yo mais tika la biso non tika boulot pour la salle jubilé na bandeli non tika art pour la salle jubilé otika art aussi otozi o lokwa biso otozi moi grâce au na ndinga suka et tout ça c'est quoi lokwa suka ya leader lokwa suka ya raboye bimasa na biso interprète ba film en Nigeria boye bien na komo ya masa na biso Evariste boyi sa patience a outé ko interpréter film
azonga ndako mwana ye koyamba ye yebuli neka lokola interpréter film alati ba casque akanga mwana ndio bete na voix la bango. Oui, mais nani atika yo makolongula wa. Merci vraiment na kati na nga wana donc na pesi ba numéro na plus 243 81 793 83 95 na Facebook plus 243 81 793 83 95. Donc abeti mwana na ye na voix ya Mirador. Oui, mais naloba na yo mama na yo azala zoba. Morale ozonga ke mwana ye moko. Trop tard ba mo lo ba lo ba sa ba biloko kwango. Donc y a pas na dire to ya ebele to ebele. Tala na sango finga. Sango fingi. Sango mwana sango uchote ya mais mwana aye na veni bana babeta bale sango tire et bana ba tirer juste sango bébé c'est lamba sango tali alati kitoko boy bala ba sele na luenge gabo abenda mona moko gauche mona pepsa lungwa c'est nyama to fiboyo. Donc merci vraiment quoi na pesi ba mbote na nga na famille mobima ya Mikili Gali Zantonga Sandra Bosiomo Jikabe la Banque Populaire Jires Kembo Pati Kembo Poisson Mobutu bientôt Prince Yaweli bon mon elo moto sana dicap à partir à Paris kuna pete okutana sentir bino tout fo bozala na bi que mobilisation ya kitoko ya oyambanga kuna dans Paris donc boya ebele ba banderole déjà na omona ba fiche dans na omona bana ya Canada lisusu na bi que to koma pe wana pona soirée wana États-Unis nde makamba bi place o mato vandela Prince Yaweli obi masolo la ndenge kendele. Marabios, merci vraiment à moi visa et ça n'inga bien quoi. Merci sur la contribution à yo, mon boss. Na bi que to vanda wana pour moi stratégie sur na Paris wana nenga au sale là donc nonita bu na pese sous bambote et yambeli sous c'est bon et ça n'inga bien. Bana Norvège, tout à Liboso boyamba nga kitoko, bana Dubaï boyamba nga pe bien mais total ce que comparaison ce qu'on a na Paris sous toeba. Merci vraiment, y a pas nadi. Sia ata sali fier. Ata boy va couper ça. King Cole. Ah oui, là c'était Leader Pomba. Donc pour faire plaisir à tous les abonnés, Boké Ben Lobby, c'était vraiment Leader Pomba. Malgré Azaba préparatif à voyage, Nayazo, Tozue, Namoaton Moukier, Azako s'est préparé pour qu'il voyage. Mais un grand merci encore malgré Azoni pour la Hollande de marche. Un grand merci à toi, Leader Pomba. Un grand merci à toi, Dimitri Bongana qui était derrière la caméra, la réalisation. Un grand merci à vous. Grand merci à Papi Monko. Nous sommes déjà à la fin de ces numéros. Merci à toi et bonne fête de Saint-Valentin. À DNP, là je vois plus de 244. DNP, pourquoi pas à toi, Prince Yahweh, na plateau, na Leader Pomba. Prince Yahweh, les big dédicace à toi, big dédicace à HM, Igor Moupompe, pourquoi à MK, boutique d'habillement mix. Et quant à moi, grâce à la Miska, je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine. Au revoir. Makambo ya boto mona kangoka na meeting ya president. Makambo ya boto mona kangoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto mona kangoka na meeting ya député. Mais boto est-ce que y komelinga? Wapi ne les amis? Deux micros à la fois. Hein? Ni par ailleurs kaka awa ne les amis TV. Batu nyosho oyo bolinga kama solo ya kitoko. Batu nyosho bolinga ka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolinga ka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment kolo. Balobi ni par ailleurs kaka on a les amis TV. Les amis TV nde makambo. Hein? Les amis TV nde makambo. Boluka nga kunate. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutunase. Parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi bino nyoso bo s'abonner. Ko s'abonner ça na mo ya ofele. Soko beti kaka les amis TV. Tenga ko bimisa yo na les amis, ba image les amis, o bouaki kaka mise na yo mupanzi. Okomona esika moko ba komana rouge s'abonner. Et ça na mo ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela ka makambo epele wana. Musapi yo ko tshona lisu pona ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Eko bimisela yo ngonga. Soko za muta catholique okoyeba ko bosa na ngonga te. Soko za muta mission okoyeba ko bosa na ngonga te. Eko bisa ngonga moko wana ofina susu ngonga wala. C'est-à-dire okomela yo OK c'est que okomi na les amis. Wana ko banda ko profiter na ba produit yo so les amis TV. Et yo kinga abonne-toi.
Et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut finir une boucle de bokonji lola. Mais ceux qui s'abonnent Nzambe, n'a single yo. Attends quand le lola. 10 jours de l'ifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto shuka tumbene de boko. Oyoka nenge shwaka. Shuka tumba yo na kati. Nchoto mubimba. Oyoka soma nyonso na po s'abonner qui te na kati les amis TV. Nulle part ailleurs ici les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.